Bon 40 000 places, 80 000 places, bon comparant. Mais ça, on a le 2, le 3, le 4 et les 80 000. Oui, mais le 2, 40 000 places. Lobby 40 000 places. Lobby pour la 40 000. Et là, on a bêti 120 000. 120 000 places. Sur 80 000 places des jours, et ça combien? 80 000 places des jours. Eh, parce que nous sommes à 160. Mais pas ça qu'on a fait. Bakana se bakoka makambo wana te makambo wana bakoka ngo te. Est-ce que ba wario pe bakoko ke festival la pe ba ke ba soutenir? Ah bon na ndimite musique ni ba yoka na kuna faire gola beti ba chebele ya tayo moko musique nini? Est-ce que banzembo wana nyose se ke bika na minute oyo gouvernement ba vanda ki ba sola ba négocier ba changer hymne national mboko hebi na ndeni. Mais il me semble que beaucoup comme m'aider. On a formé dans nous. Coûter aux lumière. Bon, mon le visa est 5 ans. Balobi, aux en a passeport, il y a quand on cahier quadrillé, visa à 5 OK. Ah, tika. Ta place bi mo tia bobutu. O na cahier quadrillé. Mais na consultant, nengo zaka be baba journaliste soko bika na minute yo. On a possible de tout na Paris nini, on a passeport, le quoi ta cahier ligné. Oh. Au lieu de pas avec le visa à 5 OK. Oh. Attends la cahier pas me fallait au pesa. Bon on va betelinga wa. Ah non que moi 2 semaines kaka. Moi 2 semaines quand on zonga. Betelo na lipa ça. Ngako ba betenga na cahier dessin. Olobi? Cahier dessin. Il fallait couper déjà pour votre information pour être bagité. Et papa bimi ça fallait la musique. Fala bimiye moko fala bimi ko appeler ko abetinde na orchestre wana e ba bimisa était mais oui fali olomide mutu apesa fali bakombo ya banelka apesi ba kombo ya banini atie na beloge nyonso so lelo fali afali c'est Kofi Olomide apesa ba faut tout na risque apesa ba kombo na poani pour be capacité savoir faire ya aigle étoile. Mon étoile les opéra ba fina ngote. Ya loka yozi mwindo bomi na sambe to epela. But ba mona lumière ebimati. Abeti wana bango ba ebika ti ba bete ba concerne ba danger wana za grâce à ba aigle bazala ka wana ba mobutu bazanta nga pesa makamba pesa indusa imo sandi bina ka ti a musicien ye. Au tali design aspect physique par les cas bango pe na aspect. MJTV vitesse wapi. Abonnez-vous. Voilà, bienvenue comme ça dans votre chaîne AMJ Télévision, Mami Wanza, et surtout dans cette émission d'analyse populaire qui est aujourd'hui présentée par moi, Daniti Manga, votre humble serviteur, Balobi Bengangaï garçon, le 19 février, Papa Nadarviti Manga, Balobi Lelo. Au fil d'actualité, tu as ma solo, il y a musique, avec un wario. Balobi Lelo, là, je profite directement de saluer comme ça ma patronne qui est Maman Mami Wanza, la première dame de Orléans. Et pourquoi pas de saluer comme ça Papa Micha de Paris. Et là je vois aussi comme ça Maman Margaret Nakati ya Sanza de Bren, Namoni Maman Mete Kilo ya Mboka. Je te salue, pourquoi pas de saluer comme ça Maman Emily, tout le staff. Il y a Maman Mami Wanza, Maman Lini Kisibo. Je te salue depuis Paris Goana Balobi. Lelo toko solo là, ma solo il a fallu Poupa, dessin sénateur. Est-ce qu'il fallait Poupa à sa lumière? Ton solo là, on va découvrir Nabinouangwawa tout à l'heure dans cette émission. Et là, je profite de saluer équipe technique Mobimbaya AMJ Télévision. Là, je vois Ben Demar d'ailleurs, ce beau caméra. Et puis, je vois comme ça ma consoeur, hein, Balobiye, Nicolo Azawana, donc Mwanantsuka. Il y a AMJ Télévision, Myriana. Et Lolo, je te salue. Et là, je dis directement bonjour à mon invité. Bonjour, papa journaliste. Bonjour. Kitoko na pona aigle to za kitoko. Bino bomona musale sala manamboka. En tout cas, Pepele Ambeto le toujours aigle
aza na actualité pesama bomona to beta partout balobi lobi to mais ba sala eloko te ba sala eloko te ba ko banani yango ba ko loba trop ba ko sala eloko te ah ba o wana bon autant bango ba ko tina bato ba menacer bato ba o wana ah bon ba o wana et comme il y a ba menace mais comment il y a menace et comment so lobi boleki na zela boyoka libanga mutu biso da bato mo be leader a sa biso ka kipaka kokolo to occupé bango te kokolo boza non wifi oui kaki non wifi kaki paka kokolo tozaka au lobby totali ya la bail au lobby totali ya la bail tozaka na sima ya aigle yende mobutu mtabe mamboko na mapeka kilo ya Congo po ba o comparer nana kilo ya mboko mtabe tana abela tina ba Allemagne mtabe tana ba Australie abeta na ba Russie et bele balobaka na abeta concern Allemagne oyemba na mnoni na oyoka ah mais ça koyemba mnoni ba oyemba teka na lingala mais na mona peut faire rigole à l'air abeta concert mon na Genève Arena kota ba Suisse kuna aba no benga pe nobi oluka ko beta ya pe koto est-ce que aigle pe na na seki bango pona na kandate mais balobaka de vérité ba beta ki oui to mona ki mais balobaka vérité bakati riban au côté qui combien de personnes combien de téléspectateurs ba yako tala yo oyemba kinini oyebi ko loba non bien te bon ba comme monsieur de kotanga ngote po to pesa banga actualité a to blango ya aigle mobutu face à Van en tout cas big dédicace à toi leader biso ba serviteur notre to pesa ka indusa pona makambo etali 207 des ans na terrain tout le monde a moni de valoriser René puisque dans Nzembo déjà appelé le pénal photo solo la pénal ndenga au sakana voilà des 7 na terrain fali pour pas mon butu akomi mbamoko na ebité azongi mbamoko bwende mais oui effectivement effectivement atali tel abino province naé barbalali habité na valoriser René dans Nzembo boyoka ngo déjà mais actualité oh aigle a pesi yango actualité au mobutu a pesi yango en tout cas franchement balamba balia oui bien moi ba tu peux ba komo sekala bango et surtout ba gaulois na mopanzi na bango pela ba critiquer yango ba bike mobutu ye a copier te fali to ebi a copier te comment kasi akei ko luka abeta 207 mais il faut créer ya ye boko oh bon mais René moko a vendu depuis grand prêtre Mabele liste perd son âme de pas côté Mabele actualité ça la souté la musique sur des na bango actualité ça la souté aigle vike aigle yemo ka beta sur des ba ebité po bamba ko yeba mobutu lelo ba ebité aigle yemo ka beta sur des ya na actualité makambo wana atalité province ko la bongote vike René ba bana ko yebisi René yaka René lela mobutu to sala ne mobutu zete to beta kaka 207 ka to beta ngo remix ngana oyemba na ngate mais na peso kaka lumière miko ba benge papa lumière oh wala fallait papa lumière d'autant coup tene aussi lumière bon mon de visa est 5 ans balobi ozana passeport ya katana kaye quadrillé visa à 5 OK ah tika ta place bino motia bobutu oyena kaye quadrillé mais na consulté ndenge zaka be baba journaliste soko obika na minute oyo on a possible de tout na Paris nini on a passeport et lukata kaye ligné oh oye toke pas avec le visa à 5 OK attends la kaye pas fallait opesa bonga onga babetelinga wapi ah non que moi 2 semaines kaka moi 2 semaines kana ozonga betelo na lipasa ngako babetenga na kaye dessin olobi kaye dessin oh bala bataille mobutu abeka occupé te ozana passeport et ya katana kaye quadrillé ta kaye ligné ata kaye dessin ata kaye écriture oza visa na 5 otambolo pesi makambo mais to lingi de ba ingrate oye po pesa actualité mo ba makambo beza yango te po to no to landa ba misusu wana ne mission mo be balekana ba journaliste mo ba yebani te ya bien te journaliste mo ko da boga te ba porte parole mo be ba boga te leader na bango be ya boga te mais oleki otanga no kombo ya mobutu ya propreté pesa actualité ya makambo na yo ya makambo mouvement na bino obike makambo ngo pe komo bima yorobo penda pandi penda mobutu terrain a pandi e banda kunyonso fali ala kisa wana ezakala ngo bilo moko ya kokosa le kakaka ndenge moko alobaki et puis makambo ba visa 5 kutu manike wana a dévoiler ba makambo ye wana liso héritier watana mais mi est que mobutu peut quelque part moi ba côté moi ba mbilinga ezali merci une très belle question
moi batloka ba yoros nani mutu na bino azali général yo ah papa oui komba ba duse chapa ah oh lobi wana ah wana baza batu balandaki aigle l'intérêt faut le tolo ba vérité dans la France balande aigle l'intérêt aye aigle parce que yaza aigle ya mona ka likolo atali abia mutoyo ayendo lukanzela poto yezo pesa visé na robo déjà bandoke ba poto ah bamonoke ba poto batindika chakal to yebit bamonoke ba poto na bango batindika chakal OK poto ma bo vanda place mo bo de yebani te ba mona côté ba poto bakena ba beti batuka baba Congo bazongi ba benga ngo poto bala sabisa ba image ba poto ngo voilà okangi photo mo be ana Lubumbashi wa ote na uti poto te ya ko te malo ba komba aigle te ayebi pasa vandi ayebi mutono tanko masoki yoko nani yoko ah nzambe ba warione o motanga kombo na yoko mais bon kombo na maîtrise ngo bien te ne ba misusu no tanko mwana a luki poto trop aigle nga manike pe na oyebi ke manike mikolo yo asimbe héritier ou atana be na bandenge moko boye babi place héritier obeta wana donc eza mabete héritier watana be na pesi mbote bisika zali l'esprit citoyen moto na tembe to torino koza nosta moto na tembe bilo fali aloba ne tembe sile temba ne silaka na bayuma ko ba de ka debe sala malisu bilo so boranger la poto oyebi bosoko la bien il y a l'esprit supérieur na ko marché monter il m'a place à vendre ayebi ke na bamno changa na bere bamno sa biloko na propre volonté na été c'est un garçon bien éduqué bien instruit et belle coup il y a des diplômes tout le monde diplôme na héritier watana be bamsuko tata ba diplôme ba so de ba oyo wana oza loka ko moi fo loka ko wana go mom konge ngumba maboye na yeba pete phénomène yeba na tata musicien to ada muta rugby pozo vimba makasi yoko mi kacha tondeni eza no yamoni aigle za toujours na relax muta simplifier lamba na mboka oyo liboso zalaki po obima fola ta ba blouson na moi makasi ba blouson kui mutali bino ko beta polo mo lemba na kilote na lipapo otam c'est aigle Mobutu ayi se biso to kipe bango te po ba koka bakango baluka bakoka te baganga to bakoki makambo te na beti na contourner stade de martyr baye balandi non peut-être so amba moli solo ngo stade de martyr double stade de martyr est-ce que fallait banga te hein fallait banga te et puis ba obike ba suspendre ngo on dirait ba niler concert na wanza ba jaloux bilobal ba batu ne balinga ba étouffer concert ezali moi c'est le longoli génération ba ve na ba ve na biso na ba ntone ba nan c'est le longoli bango oh tangi ntone ndé mais oui faut tanga ntone tangi ntone mais papa fallait au tangi big dédicace pas aux alliés papa ya fali papa non pas ça no ntone mbote papa il fallait kufa déjà pour votre information peut-être oui bagité et papa bimisa fali na musique fallait bimiye moko fallait bimile ko appeler le ko abeti nde na bokeske wana babimisa ete mais oui olomide mutu apesa fali bakombo ya banelka apesi ye bakombo ya banini atie na beloge nyonso so lelo fali afali c'est Kofi Olomide apesa fo tuna risiko apesa bakombo wana po ani po ebe capacité savoir faire ya aigle étoile mona étoile ezopela bafina yango te yaloka yozi mwindo bomi na sambe to epela boto bamona lumière ebimati abeti wana bango bayebika ti babete ba concerne ba danger wana eza grâce à ba aigle bazalaka wana ba Mobutu bazantanga bapesa makambo bapesa indusa imosa ndi bunaka ti a musicien ye otali design aspect physique paleka bango pe na aspect bon tozo on le kamba stade aigle a contourné stade bavandi babite photo landa balandi mais tout monde qui stade tondi te babi a tête ba stade nyonso yango pe ndezo tonde zo pesa ba makambu na ndenge ya kosakana te hein fali abetaki ferrailler plein carton nani aye héritier watana bende ondereza yaki mwambilinga vena biso waze kwa yekuta obe spectacle ayaki ne na makambo tondisa te solo on a besoin de ba ve wana mikolo wenge yaki no ebeti boso aigle
player au sakanati moni aigle nda zawana somme comme ça la muki na tonga che kanda na e azibe na chapeau na kitango tia amona su mutute ah bakoma na mingo tanga so ba che abano beta bango pas alongwe abano tani abano beta bango pas olongwe on actualité d'ailleurs ana charge makasi ya Congo bino bomona ba concert partout mindele ba olela mindele ba concert ba beta ba image mo bekuta bien té ba no filtrer ba image ba sonner ba image mo kuta bien té ba no ranger ba son ba studio mais concert izala aigle tondi si marty plein à kake bango ba yeba beta be marché tondi te ba monika atoyo ka soni ben ne maroko landa ba fongola ba porte marty ba yebi tout monde monango a fongola porte ba kota ba tondi sa stade so longol ba vewana a part aigle ba tondi c'est marty so longol bango c'est Mike Kalambay après aigle c'est Mike Kalambay eza pasteur na biso Moïse Mbiye bon wana ebité mais on a moni na moni bena mise ba de nyonso après aigle tondi si marty pour asali kaka eloko fali asalaki moi batu bakufa esa moi bien mais yeza mobutu peuple toza na sima na ye batu bakufa soko boyiko te batu bakufa Michael Jackson abete ba concert batu bakufa te boni citer l'équipe plein l'équipe ya pending mona fali fala mudon ba ko Mike Kalambay pour babanda ko kanga manai ba we abokele de Mike Kalambay za mutu ya makambu a bon chanteur a yemba pesa ka indusa na ye na pesi pasteur Mike Kalambay mbote bisika zali aza mutu na nzambe vraiment pour de moni misala moni marty plein mutu na nzambe Mike Kalambay mutu na nzambe to moni misala marty plein ba de ba bina o sadi bina ko présence à Saint-Esprit za awa mais ba misu so to ebité daga ba concert mo boye ba biese ba eteka me wabi to mona ki pete to moni ka brr ba bengani ba fongoli ba porter ba kote fele ta ba mbala liboso na mona concert na côté na stade mobimbela di swag ya makasi fazer azate c'est aigle c'est aigle misa nanga aset de yolo le puissant le mystérieux tozalaka na ye wana monaka taka le puissant ya boyaka na ye mazalaka wana na stade moka vona bi aigle non mobutu stade lati langi stade lati swag na pelouse swag ya bongo ezalate na mboko ya bongo ezalate vraiment ezalate tozalaka awa tosolola pe actualité moko pe déjà ko dominer bino bobeta les 10 les 11 stades de martyr mais faire gola pa yeli bisolo mobo ya munene o eza festigola na uta Hollande faire gola ba yambaki une émission moko boy abi entre nous le musicien congolais il faut so mutasali eloko malamu pe ko soutenir batunake est-ce qu'il y aura un jour Koko s'appelle featuring moko na fali pourquoi pas celui bateli biso Chico et pas un producteur moko boy toyemba na biso mais problème ezaka ya ko supporter voix na ye mais journaliste akende moi mokie a évolué ki obi na ye ndeti na festigo la boy présence ya fali pe koko za la obi pourquoi pas ezali kambo Chico akoko tiela ndeko na pe Chico aye na ya beti na festival bah comment soigne les 2 les 3 les 4 et banda les 2 les 3 les 4 bon aigle et zano festigo là et zano la stade Tata Raphaël bon 40 000 places na 80 000 places bon comparant mutabe mais so ezali wana pe wana beta le 2 le 3 le 4 et les 80 000 oui bien so le 2 40 000 places lobby 40 000 places lobby pour la 40 000 et là on a bêti 120 000 120 000 places sur 80 000 places des jours et ça combien 80 000 places des jours parce que biso ba 160 mais pas ça quand c'est bakana se bakoka makambo wana te makambo wana bakoka ngo te est-ce que ba wario pe bakoko ke festival la pe ba ke ba soutenir bon na ndimite musique ni bayoka na kuna faire gola beti ba chebele ya tayo moko musique nini est-ce que banzembo wana nyosa ce que ebike na minute oyo gouvernement ba vanda ki ba sola ba négocier ba changer hymne national mboko ebi na ndeni mais hymne national mboko yo koma mede on a formé dans nous te yo mutu mo panzi sango faut formation quand même mais oui et comme ça le léopard habite dans stade
hymne national les bandits Médé, 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 médé. Pardon, boyoka mawe. C'est quoi mon bongo? Papa. Bilom c'est pas le barana ba sentiment de pour les na TV mo boye, na ma chaîne mo boye, journaliste mo bekuta la taki bien te pour émission na bonga tala ngote na yoka ki kaka. Journaliste mo bekuta ne ko bien te boga te. Yemo muto lo boa boga te. Leader no zane boga te. Ala ta bien te à sa père. Style Japon de style na mboko to comment na relax. Oui que bino le bobeta 2 jours on a fait rigoler tel bino déjà pembe musique ndingu à l'attaque na imika donc na oyeba te au contraire ka fali. Baba musique ndingu alobaki otika bino te cette fois-ci. Azonga na école ayekola koloba. Olobi? Azonga na école ayekola koloba. Boy boloba te. Ah. Mdalala pas ngunge soye. Ah. Mdalala pas ngunge soye. Ngungi so na butala muka bedi pa tala ngungi amukuse tayi wane lambe simbote bon mon bloc la tayi solo la ngopembe nono panza kende peda azata ya bien te do bango basala click mo bata ya bien te po aigle so ka temo sadike mobali mbinga telemi apesa indusa omzi misisa te ma pesa na indusa musu ba bi 2 fois wana engagé ka bango moko eza ba mitembe jalousie yebisanga misani na mboko yo depuis Congo ezala Congo alongo la président France avant na bandal hein o me sa président France Castel l'homme c'est pas blanc c'est pas le faut batala parce que eloko wana peto swango no bien est-ce que ye mutamema ye bandal to eza lokola toza ba mi les yo visiter mboka nanga obeti tour moninga et peut-être na sens ya bongo te mais ya obenga pe na longoli si pe na ye ka kotala ye après ça memie na bandal quand ngo lobi toza ba minga na ye kotala non ayaki da ye ma yo na lobi toza ba mi ya bango ba toza ba mi nga na ye kotala yo profiter toza ba minga na ye kotala yo fali muntu abengisa yo na lobi kasi toza ba minga na ye kotala yo yo baze ovana na commune ngale manga na bi commune ngale ma bien te yo nde sanga te mon ami na moni za bien te vanda parce que du fait déjà ko déplacer autorité mon bon président français avant de longoli peut faire ça na chemise à kata Macron aigle avant pembeni botela défilé balmel le côté fallait doit défiler la France a défilé balmel botela ba image au moins star amné le quoi Kim Kardashian au state mobimbe bi batala kaye mais aye atema kanga photo na aigle abetango mais non babi fallait asenga comment on senga pe ba artiste fallait ko senga yemo kaza mobutu fallait ko senga mo featuring te ba bloka ba ma musique te musique que no senga featuring te asa ma management c'est betant on y a peine basé à yete yena comité boaka ba boaki yo na minute to kango parti bilo na banga mikemike ba beta rezo kana te renalo kwa l'équipe bango rena l'équipe bango po e tina boîte yo kaka ebomaka to lo basuni ndo 207 ezo boma na ba musique na bango to tuta total la bango vraiment babeta etonda total mais nga bengi bino kaka 2 jours d'événements le 10 le 11 congolais nyonso ozana mbanza ngungu ozana kimpese ozala wapi boya boya koyoka boya ko savourer la bonne musique ya Fally Ipupa DiCaprio la merveille c'est que tout Fally penda a oyemba au stade à Liboso ba critique ke bobi ayemba ayemba banzembo penda batu babanda ozela on est ba jalousie mal placée aigle concert que batala concert ana bien te ba yoka masolo balabala to na bande na biso ke batu kuto ba boyaka nyoso batu ka ba vena nga les grands menuisiers à Djiba na kapela ayebi makambo yo wario tout fait hein babeti na nga Chris na Karibu bayebi masolo ayebi kete to aigle apesa indusa eza indusa parce que yo zebe bloc mo ba deux fois olati na ko ba sengre mo belata makala climatiseur ameto mona ki yango olati boots loka ba soda est-ce que fallait ko la boots ya bongo ata yo mo yo ko la boots ana ba ko eloko eza na mode mode la police na mona loka boots mo général Sylvain ka songa ta ba tambola na ngote boots yango eza la bongo
Mobutu. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, fidèles amis internautes. La invité maintenant, Wario Place Bakeda, la biso, ma dédicace nayo, et puis mot de la fin non, par rapport à l'émission, on a lancé na Wario Nyonso Balandio, et puis peut-être na Mobutu qui est fallu pour pas, et puis na comité na Nyonso ba père na biso di badiata banani banana boduga, qu'est-ce que tu peux dire? Et puis na ma dédicace. Là on a rôle bezaka tout soutenir artiste na biso fali pour pas autre m'a dit Mobutu pour yemta mimimboko na Kongo soko boye seka foko samu kinoki ata Bujumbura ata Botswana ko no vanda kuna staff wana nyonso na linga lela bango trop be di badiata basule kauka bango badana boduka bana baza bato yo bakoba yebi idéologie babika te mutamakambu yo pesa makambu na mutamakambu donc big dédicace pas bavandi bango ala yiba bango pe pas confier au lomi ayiba bango te balandande mbisa landa basi maye chola balandande aigle moni ke makambo za kote ya aigle ba ya moni ya kala komi da ya kala bazo ote ya kala ah ya kala nan ya kala kofi olomi ya kala o inspiré de chat bisa luka ba ujana yuza ya kala inspiré to landa aigle bosko yo o lo balanga nini pour aigle de yakanga nyoso au moins mulisu abo ya fali na peut-être batume aucune chambre ne boye ayoka aigle oh mais c'est que bobo yaki par sentiment yeba yona se bango ava bobo ba sala no ba lo lemu na bino va bo lobaka dele ba loba dele malelo to basuki wa voilà ba dédicace na yo et puis ton numéro de téléphone première dédicace dans na pesi na aigle Mobutu fali pour ba bisiko zali pour serviteur na yo waka floka Picho Blaze ni alors ma 6600 camouflage après sous mbote na massa na asset de yolo mu pepe puissant véritablement na yolo icône ya yolo na pesi mbote na base momboya mobimba pas ezaka so na boyi ba passe public na camoufler place mo boye c'est la sorte aussi ça accent moi et l'eau mon père on me ça moi on a yaza puissant ça appelle la puissant le mystère yaza puissant na pesi mbote na base momboya on appelle hormone qui puissance ça ouais masa nanga sede yolo bisiko zali kutana grand journaliste yemo yebi nongo salaka ngo salaka konde na teme mobimba nanga ça c'est le puissant mta sala nga nyos c'est le puissant Axel de yolo je te salue Axel de yolo puissant voilà na pesi mbote na venanga gile bayendo babiende fonde ya momboya gile bayendo na pesi mbote nanga na venanga stani makolo koko ya mboka na pesi mbote nanga na président no Chalomboto babiye manzaka no selingeza la kitoko za la propre faut kuta naye na pesi mbote na sera nanga nanu mokonza modèle soko limba solo modèle kitoko ba décoro kitoko faut na bakwandu 4 bis na yolo sud commune kala en tout cas kuna ni pas basi ba misa kitoko na bango na pesi mbote nanga lisusu na oncle Dol depuis quartier Mumbele nako bossa na espace Caribou te espace Caribou na bakwandu matuka parce ba bon tonton ba vendre ba belle fille bayaka le temps oyo vendre senti que te o mena be bia ya deux fois pe bayaka te ba deux fois to bengana bango kuna na bakodi bakenda kuna aza pasa bata indusa ba deux fois to bengana bango déjà voilà ton numéro de téléphone et ça moi bien olingo zwanga 081 45 31 040 watu katango benga to bengi minuit na ko yamo mena linga ba pela ba deux fois te mingi to solo amanga fali pour pas dicap autrement dit Mobutu babi mi ko ese biso kakipaka kokolo balo non wifi kakipaka kokolo baloba basa o balingi on est dépendre na bango biso kakipaka kokolo baza double style bomba mona na mo ko gouvernement pe ko za problème pour mati pe ko buka na pe oh voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, fidèles amis internautes. Là, je profite directement de saluer comme ça ma patronne, qui est Maman Mami Wanza, la première dame de Orléans depuis Paris. Nakata Orléans, Sarana raté toujours Libanga. Et puis je dis de big salutations comme ça à Papa Micha de Paris. Là, je vois Maman Margaret Nakata Sanza de Brin, Namoni, Maman Émilie, Namoni. Maman mette kilo ya moka nakati ya Paris wana nakati ya Orléans wana
et ça rend moi bien bango bazaka pembeni ya Mami Wanza accent de yolo na bandeli isu di banga accent de yolo taga na biso accent de yolo puissant. D'accord, je dis merci Nabino Nyonso Bolanda Gibiso, commentez l'émission, partagez l'émission, ça fera énormément du bien, c'est une meilleure façon de soutenir jeunesse. Non. Quant à moi, je dis merci. Derrière ce beau caméra, là, je vois Ben Neymar. Et puis, équipe technique, il y a AMJ Télévision. Là, je vois aussi ma consoeur, hein, Myriana et Lolo. Donc, je te salue. Quant à moi, je vous dis merci et bye bye. MJTV, vitesse Wapi. Abonnez-vous, abonnez-vous.